ekila monena pesa kinga ngumi asuwa yeteo paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba kolina na ya diama Gisele Umba nana trouble au mon amour 6 Sogo boyokaki babimisa na Congo eloko babengaka ministère des Congolais de l'étranger o ba pesa Colette Chomba boy biango ministère des Congolais de l'étranger etali makama diaspora ngam na sala ministère wana pona souci à diaspora na kenaka na sala pe 3 ans mais na sala qui constat moko tant que basi ba kotela maka jamais na Congo le Congo n'avancera jamais. Na auto lo bango na décembre na Nations Unies tous une réunion à Genève. Na loba ki boy. Soki président ya Congo ya lobby ya kozalaka mobali, premier ministre fois à la moisi. Ça c'est un bon programme politique, excusez-moi de le dire. Pourquoi na lo bango? Na zaki professeur à école na Kinshasa. Entre mes élèves filles et garçons, les filles étaient plus intelligentes que les garçons. Et la question que je me pose, pourquoi au niveau des prises de décision, il n'y a pas de femmes, il n'y a que des hommes? Na moko obino bozoyo ko la politique pour na Congo, bola qui s'appelle bana na bino ya basi. Na mibali pe baye bango. C'est très important pour pas ça relève à lobby. Yogana ibisabino, boy ibisaba maman na Kinshasa ton bezo kuta na bango. Tant que bango ba kotele maka jamais, le Congo ne changera jamais. Ce qui tokozalaka na ngai ku norba président de la République va za liboso moisi. Parce que je me dis basi ba congolais va mayer bazali hein. Na ko informer bino na 2000 il y a eu une femme congolaise qui est sortie docteur, premier docteur en philosophie aux États-Unis avec une très grande distinction, Sin Muluba. Il y a RDC. Et elle a professeur aux États-Unis. Donc toi na basi amayele et belé. Donc c'est pour vous dire que ma kansibo zu pour na Congo, je crois que Nzambe azaye longona bino. Et puis il faut écober qu'un liboso. Bossa la tende batu bazala kalelo to kutan lelo lobi le simbati. Bozo kama même ba église évangélique bon mona ba congolais partout dans le monde. Lelo beaucoup de choses n'évoluent pas comme il se doit. Au souvenir loko moko l'amour bolingo ezate égoïsme eleki ebele menasengi na bande konus bazali na bakoya na sima bozala bomoko. Soyez-en sûrs, les femmes dirigeront le Congo un jour. Je vous l'ai dit, et je crois à ça. Moi, je crois à ça. Je le dis clairement, je crois qu'une femme dirigera le Congo un jour. Nazaratan avoir une église évangélique, na kota kate église au balwa moi c'est até arati. So au bengi singa na ibike moi c'est até akunati na kota kati. Donc ngai je soutiens une politique où la femme se trouve dedans. Tala ba candidat on va retenir. Baza et belé moi c'est kaka moko et puis bazué na difficilement. Même des qu'il y a une élection wana. Basi et belé ba koza ba député, te pose à député faut ça la kindumba, au sala boyozo ambo na sima batu. Pourquoi? Parce que baché montant à $1000, maman a $1000. C'est une manière de priver les pauvres. Pour basa na mbongo te pour maman bon mikia au trema tembele, bana fobalia faut pas le voir nzela classe bali ba kene boy na boy baza na mbongo te ba ko sala ba candidat député te mais basi batanga baza ebele capable de faire plus bazali. En tout cas merci mingi Moussalo yo bani koba ata bazo fingara yo il faut continuer parce que il y a un objectif, il y a une solution demain. Exactement sumbali bo so mama totuna tango yi na réunion elo ni sali ke me mama oya parce que za mama Congo et ça reste autant tout le monde ba mama pe bazali moi maloba moko na bana Congo bazotala ngala yawa poa tozali na réunion ya mboka poa tosalisa mboka tosunga mboka likambo mosusu eza te tokende liboso
tosalisa oyo baza na pasi na mboka likambo ya politike ya te likambo moko mabe ya te. Bana Congo topesi bino bambote topesi bino ba bonjour topesi bino ba bonsoir bisika nyonso kaka oyo message oyo kokutana bino na kanisa to annonçaki partout na ba YouTube na ba Facebook na ba WhatsApp ke tozaki na réunion mo vraiment awa réunion ya bana Congo nyonso ezaki réunion politique te mais réunion pour na Congo donc pour na biso nyonso par rapport à ba situation ezoleka na mabeye na biso o ezoleka na communauté na biso ndenge oleke to yokanaka to kutanaka na makanisa kitoko mpona mboka na biso mais toomona buzoba trop ezoleka ba mama kolakisa banzoto ba jeune fille na Congo bakomi ba ujana donc bana biso en école bakomi oyekola sexe donc faut balakisa bango même ata balakisi bango te mais ebimi po ekota dana milimo na bango na besprit na bango donc yango tobaki to yokana to kutana awa po to sololi déjà toyokani ta muso bando monaka biso so parce que tout vraiment to zuma kanisa kitoko oyo ko salama donc opa monika linga kota na biso yaka na yo eza pona Congo kaka pona lokumu ya mboka na biso donc yango nazaki na ngai ya kuyelu bakembisa o nyoso bazana biso bazabana Congo lokola yo mto kolanda biso donc ya okolo ba molika mutu no sazala zana doit lo ba moi quelque chose pona kaka ko pesa makasi. Mais si ko bat bazolanda bino na Diamant Noir TV ba peuple congolais balanda partout tant bozo benga batu baya eloko nini ba okuta awa obino bondo sala posa ki batu bile baya pe bonjour na bino nyonso ba bonjour na balandi nyonso ya Diamant Noir o ba olanda biso na poko lelo ndenge ya kuyala ucho lobaki abingisa ki réunion ezaki na ya politique te ezaki ka pona kotala makamni ezoleka na mboka na biso et tout donc réunion et Cécilie donc tozu ba initiative ndeni to travailler donc onyoso a Monique ana posa a intégrer groupe nabiso a wikoya aza le bienvenu ba porter ça ya kufungwa donc to bengisi ba mama nyonso to so mona ba mama mususu mona boti ba kangeni hôpital mbongo yeko bima ezate en tant que maman et ça la capacité biso to ebi biso moi ça ko bota za na besoin ya moi repos mais au fin de 6 mois en hôpital moi na komi ko kola kuna komi ko tambola pe kuna nyonso wana tolobeli yango bana biso oyo baza ba jeune fille bazo utiliser bango na ba mikolo pour ba se prostituer pour na juste moi un petit rien donc pas c'est leki to sololi yango ndeni to aider bana wana deuxième point ezalaki pona biso ba maman ndeni to se comporter ezala na poto ezana na Afrique to so tika banzoto na biso polele donc batu nyonso ba mona nzota moi c'est sacré jamais boko zala mikangi photo ba technologie biso to zana ngona maîtrise te donc o mona tamso zo fina bouton moko boye bu se retrouver na réseaux sociaux comprendre ndeni ni photo na ngai mtakale bimina na réseaux sociaux ba ko pirater yo donc boto tika biloko na ko mikanga ka banzoto na biso et ça la biso soni ezo honorer biso en tant que africaine et honorer biso te eza soni ba na biso bazokota ba réseaux sociaux ba mona ndenge nini ba mama bazotika na mutakala conseil ni to pesa na bana éducation ni to zo transmettre na bana biso to zo boma biso na biso ya lobby donc biso to kende mais to tiki to détruire sous génération na biso nyonso na to sololi yango donc réunion mususu to bengi sabino o nyonso amoni kaza toucher ako ya ko rejoindre biso. Merci. Bit ya réunion na bino eza penda nini parce que ya kuya lo expliquer ba to ba comprendre bit na ngo penda eza nini pona moni ba lobi mamba malamu pona ba maman déjà ndenge la télé na Facebook mais bit ya réunion eza ko sangisa kaka ba mama to ba papa po to zomona ba papa ba na sima maintenant no ba lobi te pona zomona to lobi ka ba maman donc bolo ba to na mona ki muto msanga répondre mais répondre ah oui ça qui vraiment likambo ya conscientisation. Donc, tu as besoin de conscientiser le peuple. Na Congo na biso batangisi bato trop bato bazui mayele trop yoka o az intellectuel mais intellectuel na mboka na biso ba sa elote pe ya mwana ba mona bana ba oza ba okole bana o kaka azui collation mais na moto mwana eza nango vide donc parce que peuple aza conscientiser te donc yango to baki peuple nyonso fa comme conscientiser eza ka te ke o aza na Congo na biso nyonso to ya na diaspora intelligence eza conscience te
donc il faut to la conscience nde yangwana to sunga mboka parce que so toza to na conscience te to bando baka Kabila dégage nzembo wana na mwana bota malelo ayebi na monokone Kabila dégage mais oza conscient te na makambo zo parce que soki conscience ezali oyeba ke so tozo kutana na biloka bonne baloba ke bato baza mayele bavanda basola ba idée donc yangwana eza conscience esika conscience efunga mapo bando sa do bit ya réunion na biso pene ezala kilikamo ya conscientisation pour na peuple congolais matondo mingi mbote na bino banso baindo to sepeli penza lelo toyaki na bosangani ya kuyalu ndenge abengisaki bandeko banso toza penza na esengo po toye penza tokuti bilenge bamama pe bamama na biso penza tokuta na bango na batata na biso pe toza penza na esengo tozongisi lisusu longonia na ya kuyalu na initiative po likanise utare pa mutu moko pe epanzanaka yango penza toza na esengo tobeta lisusu seteka nde balobi na likambo ya conscientisation toye penza ya ebele esengeli yambo ayeba azanani yango penza tozobengisa bandeko po toya po tososola biso banso toza banani po tokoka osala pe oya biso société biso pe baindo tozala pe bato ezate kaka ba chinois baloposo pembe bandibu bango bakenda kaka liboso kasi biso tozala kaka sima tokomi pe na tango oyo tomoni totiki bonzambe ya bapaya elingo loba tokomi penza na virage moko oto kende liboso to kenda ngo penza liboso elongo bandeko ba opesa ba initiative ezate oto ya to bina to mela to langwa to kende ezato ye to vandi to zui ba solution po na lobiko na biso banso baindo yango penza to sanganaki eza mokolo liboso te pe ya suka te tozo bengisa bino penza tango to bengisa bino boya penza ebele maya ebele bombami kasi koloba pe boye ezalara malamu boya bopusa pembeni tokoka bon ko solola biso elongo to solola totala ndenge nini to tambusa masolo na biso tozongisi matondo tolito tuna bato ya religion mususu bakokoya to bakokoya te matondo bata religion mususu bakokoya te mais biso atoli kotia point toali kokota na kati ya spiritualité na biso ya Afrique. Donc ça dit que tout le monde, batnyos bayebi ke azali mwana Congo, mwana Afrique. Boza binyo la bienvenue. Oza la catholique, oza la musulman, oza ni tant que yebi koza africain. Eza religion na biso. Parce que bakosi biso mingi. Balali biso mingi na l'église ya banzamizamo to ali komona lelo. Donc to ya ebele, to sangana, pamboka na biso échanger. Ngali ko tia sous point, il y a lelo to ali ko vanda pona ko yede mboka na biso neto lobi lelo mama biso lobi ba ujana to ali ko mona batu bali ko bota ba mama bali ko bota ba vanda 6 mois 7 mois na kati ya hôpital ba shege bazali bana bakenda ka bibliothèque te bana baebi ko tanga te bana baebi même pas ko lo ba phrase o ya tangi na université baebi susu te kaka ba bar yango moni lelo to vandi pona ni ko yede mboka na biso na nyoso. Bon, ngana lingai na loba boye to sali effort makasi ngai na ya matondo pona ko benga ba mama boya tokuta na lelo to expliquer bino ndenge nyonso to lobike to ya biso nyonso tokuta na ezala ozana religion nini ezala ozana nani ezala ozana olandaka nani ba politicien nini boya tokuta na poto pesa na ba idée c'était pas pour rien. Biso ba mama to sala to sangana vraiment tozo senga bino to sangana ensemble poto luka to bongisa makambo eze belé na mboka na biso ya passe vraiment lelo to bengi bino bozaka l'air moko bo sala politique bokei kuna bozo sala marche bozo ganga Kabila dégage mais Kabila dégage on a pas Kabila dégage il faut bino pe bozala bo sangana te po bokoka ko sala likambo ango. Mais Kabila ko dégager ata dégager sobo sanganité bozo yo kanate ata dégager boko zala kana désordre kaka po yemo ko pesa ko kubisama initiative oyo ba mama bozui eza elengi mingi omoni biso ba papa
to sali mingi mais biso ba papa to ba miyibi biso ba mibali to kamata eloko yo ya Congo eloko ya Congo bo pesa ngo na maboka ba mama omoni mama soka zui eloko mama mutabota kabiso mama mutayebi biso mama ebi mwana oyo aza mobulu mwana oyo aza boye mwana oyo aza moyibi lokola ba mama bazui likanisi ya malamu bakumba eloko oyo peut-être Congo iko ya sauver pour ba mama ngana na minga koloba te na yiki awa non ba papa fo boya to na ba mama ti po mama mutabota kabiso abota kabiso ba papa yango na ba papa fo baya to na sima ba mama bazala liboso po eloko po kende di kole comme musika ezaka ba mama so pour so ba papa je suis désolé merci Matondo. Mais sikoyo to sangana nanu to solo la biso ba mama to bo ide na binote to lobi mutu na mutu ya na ide na ye tala to sala boye to sangisa biloko to tinda ba mama ndenge mama uti ko loba makambo ya ba mama bazo bota bazo tika na hôpital le musu 6 mwana bakangiye mais biso to zali na poto le musu to boka ba bilamba bana mwana bota mi akoli ozu bilamba boaki to sangani to sangisi to kotisi na ba carton musu ba yaka nango ba pesi o carton so a combien de kilos za nango fombongo ebelete bo futi ekei kuna ke na hôpital wana ba pesi bana musu baza kuna ba pesi ba mama musu balala kana se o tozo mona ona ba Facebook eza mawa mingi vraiment to sala vraiment fort to tika ka ko ganga Kabila dégage biso président na biso mutu boye biso boye na boye avant to pona ba président on il faut biso mo to zana na conscience que mboka na biso tozo yoka na bien tozo yoka na te biso ba mama surtout to sala effort à partir ya biso nde ba papa ba ko telema na sima na biso vraiment na sengi bino vraiment ba mama réunion ya sima bo sala effort boya lelo bo pesi ba raison toke na ba cimetière toke na ba wapi même balasima bo sala effort boya to solo là s'il vous plaît. Bon ngama pozo kere na tiki bino ciao tolito tuna we osolo bakasi totuni boy totuni association kombo nango ezanini est-ce que ezali wana totuna ya kuel poto suki sa mais pona lelo totikina totuni boy biloko ngo bat ba benga parce que ndebo leka bat ba benga ba luka ba benga nani ba ya kotika biloko wapi po batumsu baza biloko belé na banda ko place au tango ezate donc ton bino bo sali appel ezana bato ba benga diamano po batuna to kende wapi ba banda wapi ba kende wapi ba sukisa wapi nani a pour répondre à la question. Bon ngali boso na ngina loba boy réunion auto sali ezateka pona bato à Paris eza pona ba mama nyoso ya diaspora oya za congolaise oya yebike aza congolaise azali maman réunion oyo eza pour ba maman nyoso eza ya Belgique France bamboko surtout ya diaspora bozala vraiment conscientiser awa ezali kabote ke ngana na combattante ngana la kalanga maman combattante elongina nga kombola nga bayebi na bango na ozonga nga kisasa te mais yo okoya awa te po banga kozonga Kishasa ko banga kozonga Kishasa bato bana bango na besoin koya mais bazo banga ke na linge longila ngai mona na te po na kokende kin ngana za ba faire na ngai na kin awa bozoya tozoya poto meka kosaisa bato soki esali ka mukola ko filmer yo olingi na ote ok na ona mpanzi ba ko filmer yo te mais yakana ba idée na yo pona mboka na yo yakana ba aide na yo awa ezala ngote likamuki yo pesa ba million oyata na kisi kaka ya pharmacie evanda kana o yo tshana mpanzi o melaka te oye nango elamba ya kala o monike bana balata esika o tcha olioke ko tchango kuneke na mais o tshena kata sachet erozoya oye nango sapato akala oye nango eloko surtout oye nango ekosalisa bana mboka kuna ndenge bazali na pasi to ko luka na biso te poto koma soki ba ministre te awa ezali likambu ya congolais nyo surtout ozala mutu oyo asutenaka nani soki nani songolo pakala to yuko tanga bakombo te mais bino surtout bo bana mboka tozala bit na biso ezali po mboka ekene liboso to salisa ba o baza kuna awa tozala ba moyen ya mingi te mais ya muke ekwede toujours tozo benga ba congolaise ba ko benga zela na pesa bino mutu bo benga mbote bana Congo nyonso ngai Matondo. En tout cas, réunion à l'élo, on est lancé qui appelle, bomona qui partout, WhatsApp, Facebook, et ça qui pour maman l'élo to sungana, poto se réunir l'élo to so la pona makamozo le kanambo kanabiso et puis à peine à poto. Donc muke o to koka l'élo to solo li bien to solo kito koto zu compromis.
Nandenge question diamant noir otuni biso pour na atam sou batu bazana posa ba salisa ba mema ba apporter ba aide na bango. Donc les deux qui rencontrent à Liboso. Tous en a réunion mi balé, tous salango rapidement, très prochainement awa dans 15 jours. Tous au luka date moko, toko informer bino les 13 hein. Oui, donc dès qu'à boyebi toko mais mama kamon pe na lo yengete parce que bo lo bato e bibino. Donc les deux qui réunion à Liboso pour toye banamo na moko ba idée. Tosol kitoko. Réunion prochaine le 13. Ndesiko place to refan sa makambo. So bozan a besoin d'informations, tant so bozan pour savoir assister na réunion prochaine, bo benginga na 07 58 83 83 58. Oui, c'est ça, 58. Té, bolimbisa. 07 58 83 83 85. Voilà. Wanande yango, ngamatondo. Wanande tosola pour na réunion prochaine. To s'organiser bambongo bilamba bakisi nani akozwa comment tokosala et pas inangai. Donc lelo nangana lo baboy ezaka participer mawa parce que ba appel to banda ko lansango banda kala. Mais soki leo to tiki banda kuna biso to tiki bana to tiki bamsu pe bazui ba jour à repos bamsu ba oti musika Allemagne Belgique wapi donc batubaye et moi et belé quand même ezapona lo baboy. Donc bisika Masola mboke salamaka esenga quand même ba maman hermope tozwaka moi disponibilité to ya kapoto yo kaka idée ma bezate mutunyo ça peut ça idée na elelo donc yangwana il faut ba action salama wa ba action salama pe na Congo donc na ozong samaloba na pa ya kuyalu boza tous les bienvenus lelo to soyela ki kambwa politique té likambwa religion té likambwa bekolo té likambwa mboka oboe non toyaki lelo en tant que bana ya Congo parce que tozana associé mboka na biso to lingi mboka na biso to lingi avenir ya bana na biso ya on toyaki lelo toye poto sekate poto lexa RT ya on kananga lo bana bino matondo pe ingeta to kende libo. Oui. Bonjour à tous, je donne mon prénom. Voilà, donc moi je m'appelle Sansi. Alors moi mon souci aujourd'hui c'est que mon pays et ma communauté changent à tous les niveaux, que notre communauté évolue, que le Congo évolue, que voilà, donc moi je suis venue assister à cette réunion aujourd'hui parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à partager entre Congolais, que ce soit au niveau des projets. Et moi j'encourage en tout cas tous les Congolais à se battre, que le combat. Qu'on n'ait pas peur d'aller au combat. Nous sommes jeunes et nous sommes la nouvelle génération, donc forcément c'est à notre génération de sortir notre communauté de cette situation-là. Et donc c'est la génération, c'est la nouvelle génération, c'est l'avenir. Voilà, nous sommes l'avenir et donc c'est à nous de se lever et d'aller au devant. Voilà, pour le combat, de combattre pour notre pays et voilà, ça, c'est le message. Ouais. Mbote bana Congo. Landi ya Diamant Noir TV ya ser na biso Gisèle Obino Boyebi. Donc vraiment to sangani awa pona beat kaka ke toye bandenge ni tokoki kosunga mboka na biso Congo. Vu que ndenge tozomona population bazo souffrir mingi surtout côté éducation éducation sociale vraiment et comme il passe et en plus kozanga misala batu baza penza na misala te ba hôpitaux ba maladie batu bazo souffrir mingi voire même ba maman bazo kangama na ba hôpitaux soki aboti parce que azana ba moyen te ya kofuta nini hôpital donc ils allaient réunion pour na ba réunion mais biso sko ba maman voilà baloto ko benga ba papa ba repole ba maman. Voilà. Donc yango ezalaki en principe réunion ya ba maman mais biso ba papa to yayi kaka pour na curiosité parce que bon ndenge mobutu abandaki koloba otumboli ba maman otumboli ba papa donc ba maman to yaki en fait pour na ko soutenir ba on na projet oyo parce que tout le monde a projet moko ya bien et ko aider jeunesse de lendemain. Donc yango moni biso to yaki to soutenir ba on peut toujours senga na ba papa oyo batikali ba oyo bazo ko rêver na nous que non vie ezaka que non
photo memelango na ndenge bango bayebelaki ya kala eza susu ndenge wana te tokomi na moment ya kobongisa avenir. Donc les 13 tobengisi ba papa tokutana lisusu wana sali oyo ekozala malamu. Mama makambo eza makambo mboka bobanga na bino te ba mama bobanga te eza makambo mboka eza masolo ya mboka eza te ke pona ke tomoni ya kuyalu aza wana ye muta bokoko eza vraiment makambo bokoko te. So eza makambo bokoko te eza makambo mboka to banga te boya ezali vraiment pona mboka eza pona spiritualité te eza pona teke boya ya kuyalu azali wana biso tokoya te ya te ya kande makambo mboka eza mateya ya mboka te mateya bokoko te eza mateya ya mboka. Toana posa ya mboka na biso toana posa ya kosalela mboka na biso tozosola nde lisolo ya mboka oyo ya spiritualité wana matuka esengo mingi na oyo nyonso ebimi kati na biso nde na ote koloba kaka eza biso te mezali nzambe kati na biso. Donc oyo nyonso tolobi ekoti mpe etikali kati na biso tosalela yango ba oyo nyonso bolanda biso na ba écran na ba phone na bino na ba ordinateur na bino boya to sangana elongo foto tonga mboka na biso tika motema mabe ya kobode eloko eza makanisi malamu porter kaka juste un pierre na yo pona ke to avancer. Donc yango wana to sangana ki juste pona lokumu ya mboka na biso Congo to sala appel na biso na ba mama nyonso surtout ba papa to boya po basunga biso to moni ba papa obaye awa lelo to moni ba papa oboye lelo to kumisi bino mingi pe ba papa mususu bolanda biso so boya na réunion na biso ambala sima boza vraiment les bienvenus. Donc réunion ça les 13 octobre. Donc réunion ça les 13 octobre boya ebele na ba mama bolanda bobengi comme ça to kutana. Donc adresse Rosala wana na ba numéro de téléphone bakotia pe na bato bobenga Rosala wana boya pona mboka na biso to luka solution parce que trop c'est trop ko bomeleki ko violer leki mabe leki ba ujana tinyo se mabe ko bandoko yaka ya ko yaka mupepa mabe kunezo mema mati awa ezo sani ko kufa nde kuna ba ujana bazobima na bana biso na ndako bakoyi ba ujana sanke oye baba pede awa na kata mboko bana bakoma ba pede alors que to yoka na mboka oyo balala na bamboa. Donc mwana na yo pa olala na mboa. Donc ti mwana zokola komeli opede na kati ndako oye bate pamba te mabe eza na mboka na biso solo wana ezokotela biso awa sanke to yeba soto telema kate pona to tika nanu bakinga yoyo. Donc itozaka na pasi mwana ozo chérir lelo lobi mwana na obeto mbata parce que likambo kibongai le kitro. Donc yango ne sike zo sala biso pasi vraiment na komisi Gisèle Umba Diamant Noir ndenge peda yaki apo bomona biso grâce na ye asala ka musane pona osunga Congo ta musuta zwaka ta mbongo te kaka na bolingo mboka vraiment Diamant Noir oza combattante ya solo olinga vraiment mboka no na motema moko. Donc ingeta matondo Diamant Gisèle Umba Gisèle Umba Nakolina na ya Diamant Gisèle Umba Nana troublé au mon amour. Merci Gisèle Umba Diamant